Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Yawana Ambroise, natiki nangana sina tikaki. Yawana mo boatande to sala ba mère na palais boko la musi mère penna na ba butu, bien na ba tongo, vraiment. Yo bimanana nyo, obimanana. Pour quelle raison moto so va naître déjà plus de 10 ans. Aujourd'hui no lukila ye soki nani ex na mo boti akele bimisa na télévision. Et de sur quoi au kamati sous vidéo na yete muta posté mais yo zuango OK tika yango na Facebook na certifié. Vie. Hein? Et puis moi c'est la petite tenue sans soutien ngaku na biki za nuisette mère za nuisette teza ba bilo mo za rappeur mon sa veste. Bon ngana mo yon die nuisette va cha ngopena ba sa costume oui je me souviens. Mais c'était démesuré de la part. Moutako ça na ba colère en on les avocat ba biso pe ko tosto koli moi petit moi ba 30 ans ana ba zo na ya moi cinéma. Mais Kofi là 66 ans 67 ans ou la musa moi sinon mo bo avec qui vous avez un écart de 33 ans. On sait les jours on est pour attendre comme moi mobali moko. Chance pour yebi moko netinga na monde na ndule na yebi 4. Ah. Le mal na ça na réconciliation na comportement na ye. Au lieu de réconciliation na ba fali na ban. Ambroise, nga na tanga yo. Omoni yo osa médiation, tu es animé de bonne foi. Na mona magamuso zoloba. Bon, comme là yon fali, mais fallait aller à tout ça une analyse sur Oyoloba. On sent qu'il y a une bonne foi de ta part. Et ce qui est bien, aux gens en bon terme, il a fallu aux gens en bon terme, pendant le verrambo. Ce qui est rare, la musique n'a pas vous allez passer en conflit, ils en a en bon terme. Quand il a fallu à Otika, il y a la médiation. Il y a déjà que, attention, on a tenu un pilipite, il y a une animation. Il fallait aller en été. Vous comprenez? Pour la réconciliation, c'est un multirécidiviste. Rien n'est garanti que ce soit yokani lelo, lobi ba obebanati. Et puis, quand on bébana, je te défie. Yépe comme ta obébisa. Donc, il y a un mot boye, yo, mon crédibilité, aux n'ont pas fallu. Et il y a obéba. Et surtout que yom to sa la médiation, le vieux là ne te respecte pas. C'est ça aussi le comble. Il te respecte pas. Bon, au minimum qu'il y a un boulot avant yo. Moni Kofi, quand on a succès, à maintenant long qui chasse na mois d'octobre, à zone en février. Ça dit banda bakendaki. On comprend. Ils en a poto, ils en Afrique. C'était les gars qui raflaient des tournées. C'est-à-dire avant qu'il y en novembre, ti à zone en cas en janvier. Oh yo tanga, ozoma tout tanga ba moko Guinée. Guinée déjà bakenango pour ton information, bakenango ils ont 100 affiches. Est-ce que you chroniqueur de ton état au Kondima concert il y a 100 affiches au Tchang on a 4 comptes. Il y a un pélo, mon qui affiche là. Oh attends, tout ça va régler aussi. Ah, je crois cabine. Ah, on est place voilà ma musique. Ah, ouais. Dans la salle studio la biso. Ah, voilà ma musique. Yango. Ingénieur Zawana. Autant des alaka. Toi, Congo, Lingio, soin qui toque pour la bonne zambé. Y'a rien pas biso. Ah, on est place toi aller. Alors, donc la techno studio la biso. Studio yo. Les asika. Vous en pour ça, on va rester pour bien contre la. Alors, donc t'as gâté. C'est un mot. Nema record. Si tu as Nema record, sur le compte, ça va bien. Nous, c'est allé. Bah, les ouvertures, en tout cas, tu souhaitais Bino Boya Ebele. Bon, t'as les musiques qui reviennent à ma awa. Ingénieur jeune, patron est jeune, Nabonzambe surtout. Bonjour, na balade nyonso ya télévision, bonjour na communauté congolaise mbote ba fidèle internet nyonso bande konanga tobimeli bino to solo muke masolo ya pasi pe mawa ndeko ngai congolaise tozaleki na problème ya Cindy Leker na mannequin de John lelo to la mukaba audio ya kafu ebimi susu bande konanga nini susu na ti lokole abimisi ba vérité oyo muto alobaki mannequin alobaki ezaki ya lukuta nzoka makambo ebatami sima makambo babikete
vieux à 30 ans n'habite ce qui n'a pas considéré mauvais à 30 ans mais depuis que mon papa mon consi oyo Sonia Mbeli azali ambassadeur de la culture congolaise mais lelo oyo tout le monde makambo mi à part Cindy bandeko nini oyo nati lokole bolandi audio nati lokole azali kolobela vie moko aza ko kende ko landela mwasi lokola jeune garçon ya 30 ans toyebite soki nini mais bandeko na ngai likambo oyo yosala participer mawa ya komona légende na biso quel que soit lelo kangisi manike pa ya Cindy Leker mais lelo oyo ndeko nati lokole journaliste munene pe analyste ya lobby likambo oyo tondima totoboya mais makambo yango ndezo kende bulu eke mututu aza olobela na analyse na marque na ye mais biso pe tokoti to ya koloba est-ce que nini e se passé ezali baise to nini est-ce que baza oloa batu bayebana parce que nati lokole ayebana déjà tu vois nati lokole côté afali pour papa mon pas onkonzi basola kitoko mais nini oyo ba vérité na ba audio bimi nati lokole asola na papi mboma oyo collègue na ye aza ko panzela enteke na façon oyo amoni makambo comment vie aza ko se comporter concernant mwana mwasi mwana ngonani ndeko na biso Cindy Leker bandeko toza na ya koloba mais mituna ezali atanke ba mikolo ba responsable makambo ya mwasi na mobali ata mabe ezali yo ozali mopanzi sango mutu ya mayele comment oyo kozwa likambo wana pe obwaka audio nani abimisi yango moto pe pilipili epeli susu na kati ya communauté bato bayolanda balobi non vie alekisi parce que aza kokoinse Cindy Leker aloba mobali na ye nani abimaka nani alekaka kote kuna est-ce que ça normal bande ko manike alobaki mais manike lelo aza wapi est-ce que toko kende côté manike owe to sande nini alors nati lokole expliquer biso na 4 musiciens oyo oyebi oyo babima na Cindy Leker 4 musiciens to kanisa eza fali pupa nzoka ba 4 oyo nati lokole a confirmer mais sali participer mawa comment na bande ko na biso ba congolais même respect eza souté même koye ba considération ya mutu moko quelconque que ngana za journaliste ya zali musicien légende ya mboka na biso parce que après batabula ye papa we marani Kofi Olomide azali mutu moko faut respecter malgré na baerreur na ye mais batu baza ko ngate ko soutenir Kofi soki azala mabe bo lobela ye vérité ameya ko changer mais ko panza boye eza malamu te alors tolanda yango bandeko ezali pasi ezali mama tolanda Manike Amad pyjama kaka tokeye Manike tondimi moto lelo manike na manike awa bandale ningani batu nyonso manike yeyo Ozela toza wana manike boza toko matikuna. Tokota. Dejo. Bambele la partout. Malembe kita moke kita. Toke. Manike yeyo. Jonathan, fais coucou. Voilà, on est ensemble, toujours ensemble. Doti quartier. Yemoko Libanga bibie. Yeyo manike yeyo. Abibie. Manike yeyo. Toke la sabango. Toela mea. Ndamba kolinga te akoni. Auti prison. Tokota awa nde bazwaki manike oyoka esengo ya bato nyonso nde baosepela awa nde bakangaki manike yeyo manike Bokota manike yeyo
Nike. Alexandre. Faloni atana mabele. Yala popo. Kati mutu. Kuli yondela aoya. Sabina sabo tete me yondela. Agoya. Sabo tete me aigle kawele. Agoya. Il y a journée mon cadeau quand dimanche. Dimanche est férié. Dimanche est férié. Maniqué. Sans mec qui n'en y a. Boti comme ça tout bon. D'accord. L'album Nabino. Nous sommes performés 7 en tout cas, merci à Aigle Kawele. Merci à Mike Zokamba. Merci à Grace Mbisi. Merci à ma famille que j'aime beaucoup. Merci à ma soeur que j'adore, Mireille Okito. Merci à Ken Pian. Merci à MK. En tout cas, merci vraiment tout le monde. Je vous aime beaucoup. Ce qu'on y est là, Yaya comme mes 4 deuxième bord et ça. On est dans le cas ça. Donc,